Werrason a balobaki asila. Mais à notre grande surprise, Werrason a fait bêta arène à Grand Paris. Comment expliquer? En fait, n'importe quel bateau oignon sur baby Werrason, baby no Werra asila premièrement. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Roger? Est-ce que Pierre Roger, en étant en France, a toujours membre effectif de Wenge musique à maison, mais ou comment? Parce que tu as doute. Parce que quand on parle de Werrason, tout le monde a un spectacle malamoko. Na yep ça. Tout le monde a un makamunyo sur la katiwana. Mais c'était pas le cas. Parce que maintenant qu'il y a un mais un concert à ma poto, au moins il y a ma poto. Stress c'est ça qui est belé. Qu'est-ce que vous parlez en tout cas? Le niveau sur quoi on peut battre. Morote Kobima avant le 15 février ou soit le sortie officielle de Rosanna encore le 15 février dans quatre concerts. Parce que on veut appeler Morote aux élèves. La Pessina nous vient à part. C'est la raison bien 2 ans ou 3 ans qu'on est à Morote. Werrason a balobaki asila. Mais à notre grande surprise, Werrason a fait bêta arène à Grand Paris. Comment expliquer? En fait, n'importe quel bateau oignon sur baby Werrason, baby no Werra asila premièrement. Na minute oyo neto lo baboy parce que moi na biso et comme autant et comme kota la ma plus pe na ba internet nini to ba évolution comment wana de les premiers jours et ouverture il y a billetterie ça la c'était le 11 novembre donc jour kaka ya liboso catégorie diamant oh la vie et puis wana billet nyo c'est si là qui bat balobi français wana wera lobaki bana ndi bakomela ma chérie, et là on va pas bosser naka. Werrason à part cause à la musicien, c'est un père de la famille et puis Atanga. Ça il y a plus ou moins 9000 places. Donc Werra abeta va parler d'espoir on a pas si les lopé mutatika lo beta moteva. Ah oui, OK. Arène à Grand Paris, ils sont sur Pébi que Werrason kozonga ne wana et ça va fanatique. OK. Mais basenga qui Werra la bawo sur scène et par là peut te remettre à maboko. Tout monde qui Regola paix félicitations. Double Adidas arène et tout ça tous les deux. Ça va tout le monde artiste na biso fali la beta qui peut kuna na salle. Tu sais pas si ba so que les soka batebo. La Sani. Tu sais pas ici bas. OK, tu sais pas ici bas. Tout c'est paix. Mais fa bo tcha wata bo. Yo so. Ndenge nyo so yo binela ngo parce que tout c'est paix. Banangola, Gemidor TV, Kenya Bosso, avancez. Gemidor TV, et y a un kamba kitoko, et y a un makambo yamalonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba musique nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tuto du sara awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga, udo sara musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand les bosso. Allez go. Ben monsieur qui toque. Ben musique qui toque. Ben théâtre qui toque. Nyo se tout qui toque. Ils ont des Gemidor TV. Boucan de musique. Abonnez-vous massivement. Tout one. Let's go. De vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV. Abonnez-vous massivement, les queues partagez. Kandebo Salara. Salara vraiment la vôtre qui tourne pour ma casse. En tout cas, je vous souhaite bienvenue dans notre émission. Baïba Kenda Sango. Baïba Kenda Sango, une émission présentée toujours par la vôtre Aurélie Vang ou la maman des garçons capables. Autrement dit, la mpingazor de la presse congolaise et moi je suis à Mizraka. 1m75 et l'icône en 5 kilos. L'icône en matin a commis à 5 kilos. Bon, comprendre quand même la mise bien avec grand beaucoup monde avec Aurélie Vang na bakami moi mouké parce que patron de Ondinga les grands archivistes à Ochanga Kimia le seul boss à Futaraba travailler avant les 30 ans de Salamate na Yutsu. Sauf que avant les 30 talara ratoro sépilarité matin onanga to bien ya dasa no kolomoro parce que makambango est commis déjà pembeni merci mingi na hérité matengo derrière les images et pourquoi pas Gauthier Tchadilema au bas la mandefa pembe en général à Casa Belgique et grand merci aussi à Clarisse Ivangou de London et surtout Aurélie Vangou j'ai été salon en tout cas aujourd'hui une émission na biso lelo Aurélie Vangou na bipo na bino unique et quand même si balobi ya zala déjà pena de fanara mingi maison mère mingi wenge tout le camper au solo là ma solo ya arène à Grand Paris ya Werrason ensemble na unique et quand même en tout cas je serai pas trop kilométrique héritier matengo fonga de la caméra la compte déjà
Winnie Kekambej na se amu payate na Jemido bomona e bolingara banaliste na ye. Bonjour. Bonjour, Eli Vangou, la mingazor de la presse. Bonjour à Babonné, Nyosoya, Jemilor, Jemilor. En tout cas, merci beaucoup à la chaîne Oyo. Et bon s'abonner, on va s'abonner. C'est bel et moi votre concert en même temps Winnie de la presse. Merci pour m'abonner à chaîne Nangai, à chaîne télévision, la PC Mbote, la PC Bangombote, la PC Bobos Nangai, Henri Modogo. Mbote c'est kazali pourquoi pas na ba fanatique puis à la bonne musique pas na tout ya wenge musique ba mélomane nyonso na bi ke na minute oyo bazala ko sepela parce que date ezaka moko arena Grand Paris ça déjà le 15 février wana pe na moni déjà na mupanzi ya poto kuna na moni MG pour tout ba bien ça somba ki billet na e asombi pena billet na e pour na jour wana en tout cas Aurélie va la maman des garçons capables na zana pour na ba réponse nyonso oyo ba question na yo bien sûr donc ça pour nous répondre. Merci beaucoup Winnie Kekambej, c'est très la lingaro parce que s'il s'agit de Werrason, Winnie Pena c'est déchenaka. Ailleurs vraiment à chérir annonce pour la Colombie. La Winnie Kekambej, tout but non mais on a niveau à billetterie. OK. Concert Arena Grand Paris, bah oui salon nous. Il t'a bien discuté. Werrason a belle barque assis là. Mais à notre grande surprise, Werrason a fait bêta Arena Grand Paris. Comment expliquer? En fait, il y a des bateaux oignons sur baby Werrason, baby no Wera assis là premièrement. Wera bêta na ba salle oyo avant et comme ba Arena oyo parce qu'à l'époque ils avaient ba Bercy. Donc mais à l'époque Wera bêta ngo. Et Arena Grand Paris eza salle à Sika. Oyo, je crois bien ouverture dans déjà na mois de septembre. Donc Werrason un artiste africain congolais à Liboso oyo a la première production de l'Arena Grand Paris. Ça il y a plus ou moins 9000 places. Donc Wera abeta ba palais d'espoir wana po si lelo pe mutatika lo beta moteva. Ah oui. OK. Wera abeta ba double fois Zénith wana ba nini wana double Zénith wana ya ba lelo na ba lobby. Mutabeta ngote. C'est moi na be faire go abeta double Adidas. Donc mutasala ngote donc Wera na minute oyo et ça le quoi que mutu moko boye atika kinanu bana basakana. Ah mais oui. Se retira kinanu. Se retira kinanu atala nanu est-ce que bano nga na format bana na biso ba leki voilà est-ce que l'absence na biso ba Wera oyo est-ce que ba côté le joue pension bango ba occupé ko sala le meilleur et par là peut te remettre à maboko to mona qui Regola félicitations double Adidas Arena et ça tous les deux. Ça va tout le monde artiste na biso fali la beta qui peut kuna na basal. Félicitations. Mais bana poto basaki na déjà plus ba mona ngama. Mais oui, parce que quand on parle de Werrason tout le monde a un spectacle malamoko. Na yepsa. Tout le monde a na makamunyo son akati wana. Mais c'était pas le cas. Parce que beta qui na bango ba uma mais ba concert ba poto non. Au moins na ba poto stress c'est ça qui est belé. Donc bango stress. Donc makambo ça boulot parler donc et bango pena boya na concert on les a qui il faut bina il faut pena donc atoka voilà apopate la mane tomba cher do atandi malangote mais makambo nyonso na bana poto basaki na absence nango et voilà bang tala Aurélie il faut qu'on yebaka ba fanatique ba senga yo na oyo yo moko ozomi ça c'est ça la différence hein. Oui. Arena Grand Paris biso so toyebi ke Werrason kozonga ne wana et ça ba fanatique. OK. De ba senga ki Wera la bango sur scène, ba mona ekala. Moi même dans la scène musicale. Tout le monde arrivé na ya Wera na concert ya héritier. Et tu attendais de la scène musicale voilà. Wera ye. Wera. Nzala Wera même ngala mona na scène. Nzala Wera. Donc il y a pour leur dire que Werrason azam tout est quand on compare que Wera si la raté atala kande na musika. Très bien. Atala lobi est-ce que pena ba obunda pena bitumbo atenga moko iko na sa nini. Na paraît. Il y a on qui moi absence mkieza la ki ya Wera na ba concert na poto. Na ba concert na poto surtout to ba na niveau habillé parce que concert là le 15 février awa 2025. Parce que niveau habillé bon et dès que la billetterie est en nene. En tout cas ça marche ou ça traîne. Na minute oyo ndeto lo baboy parce que monde na biso et comme autant et comme kota la ma plus pe na ba internet nini to ba évolution comment wana. Dès les premiers jours ouverture il y a billetterie et ça la c'était le 11 novembre. Donc jour kaka ya liboso catégorie diamant
Oh, la vie et puis on a billet c'est si là. Mais oui. La vie et puis la minute so. Nyonso oyo na oloba, ba fanatique oh nyonso pe balingaka ata maison mère, o balingaka bonne musique, évolution ya musique na biso. Ba yebi de quoi est-ce que je parle? Ba yebi de quoi est-ce que vous parlez en tout cas. Le niveau sur quoi on peut battre Morote to éviter Morote kobima avant le 15 février ou soit le sortie officielle de Rosanna encore le 15 février dans quatre concert. Parce que on veut la Morote to zéro la mingi. La personne nous vient à parler. C'est la raison bien 2 ans ou 3 ans OK mais Morote. Puisque là Morote ça traîne. Là il faut qu'on se le dise. OK, Aurélien Moni premièrement Werason avait des problèmes na niveau ya censure par rapport à tous ces pays ici-bas parce que il y a déjà au Bakenaki Olobakuna que non on est ça insanité tout yango moni moi et un peu kozwa moi tawana parce que Morote to yebeza album ya Werason o pe apesi to ba ndeni apesi pena ba poulet na ye ba mission na ye ba kota ba nzemne ti parfait divers asa nzemne na kati kuna to yesu na ba catholique ba ngona chanson ba sa pena na ba nzemne kuna donc ezo ki nango moi temps yango moni Werason na salaki des sommiers administratifs ces pays ici ba on a minute oyo ezo bina mamakasi na bisao na minute oyo tika na soko kende c'est pas ici ba soko kende soka batebo la sani tout c'est pas ici ba OK tout c'est pas ici ba tout c'est pas mais fa bocha ngata bo yoso ndenge nyoso yo binela ngo parce que tout c'est pas ici ba donc il y a moi Monique eza générique oyo et binami na minute oyo et là pour moi comme ekanaki presque balume beleza ki na terrain voilà actualité ezala ki te mettre on va lancer tous ces pays et puis on va aller misa batu tout c'est bon la clip wana eza réalisé na mboka na biso ah bon mais oui c'est un RDC OK il n'y avait pas besoin akende poto asala ba clip moko ya bien asala soki abika mboka na biso moko ba patriote biso moko toki ko arranger mboka na biso c'est ça même la qualité image wana on mona avec tous ces principes ezaki message yango mona ki bakangaki ba chaîne wana mona makambo nyonso ezaki pena message moko oyo le roi de la forêt papa formidable papa lumière amekaki ko transmettre na ba fanatique na ye et puis na ba nyonso balingaka la bonne musique en fait. La bonne musique en tout cas to boite mais surtout médiatique ya Werason na Kin 24 hein. Na nini na poste 24 voilà excusez-moi batmalobi français wana Wera lobaki bana ndi bakomela. Ma chérie et là on va pas bosser naka Werason à part cause à la musicien c'est un père de la famille et puis atanga demi que Wera atanga na baie se wana mais les gens qui totali ba artiste belé oyo atanga te mais Wera à part nankiye atanga OK Wera ça garder na nini kuna na na hiese biso nyonso toyebi ke Werason quand même batu ba page belé bazo applaudir pour na Werason parce que ma réponse au batunaki baba question batunaki c'était bel et bien répondu et puis tant voilà ba ke bana boy mais je ne pense pas qualité à français voilà ba yebeli Wera nango te et le kiloming c'est comme si azaki na autotune mo ba yozone c'est la vraiment loba mo non ce qui fait là nebi ke ba onyon so batalaki interview wana oyo je crois bien Werason na salaki et kota la français wana tala moni Wera mutu moko te boy il faut ya pour moi bakazo le français de face à la vidéo ba vidéo moko on est ça complexe mais oui Wera ça bonga la vie n'a pas besoin de parler français pour les là comme mamutu a besoin en côté vraiment ba ne batangi na ba États-Unis wana ba na besoin to soki ni l'essentiel ata ba na ne batangi na ba université o ça la combo na monde ouais ça répété mais oui l'essentiel to mona ki aleki na nini la chaîne internationale à répondre ce qu'on a linga zongo na bandenge na mais l'essentiel message les gars qui le message était passé voilà message ils allaient dire que non le 15 février Arena Grand Paris yango moni pe na pesi pembo te na batu nyonso o bakende ko découvrir ça kota la soit ba image ya sali wana Arena Grand Paris parce que babane ko douter bano douter o sali wana bona bo mettre est-ce que doit exister est-ce que vraiment Wera zui yango Wera paye moko
et ça là qui peut raison valable à se déplacer qui parce que après arène à Grand Paris mama kambo belé zoya totini yeba kona alobaki yango eza premier mi-temps deuxième mi-temps troisième mi-temps ouais am ta stratégie OK donc ce sont aussi maintenant yangiyama sur scène yangiyama kala oto yaki wana mama kiro mama azongeli biso sur scène ouais am ta stratégie ouais ka mutu moko oyo boko ozelela em susu na a abeli bino na bete mais na 7 akebi matana na yepsa vraiment mutu moko oyo boko fana be batembele makanisi ke wera em susu soki a kena poto a pozo basalo kwa ba Adidas Arena basali moko to ko itesa lango basali ope ba artiste na biso basala qui honneur nango et tout ba you Arena aboya kine ba polémique eza la ke olandeli X olandeli Y voilà osali boy parce que landi bango bana ba beti oyo eta ebine kendaka alobi te na kenanga na sali moko oyo ebe na ngote sali moko oyo eza ya sika nga moko na komisa ngo pena ndenge ezaleli wana yango to lelo oyo soki to lo baba sali oyo sala ba meilleur vente c'est Grand Paris très bien et puis concert ya Grand Paris oyo ekamusima sur a liboso billet teka billet sili na catégorie diamant wana sur a liboso kaka oui c'est ba pena nzala oui rassure oui ba sengi neti ngai boye to senga wera na ba vidéo to na besoin na pe bato ya moko te ya mibale te bato ebele plusieurs personnes siko producteur atala lobi non il faut quand même to sepelisa bana poto mais bato baleka kobanga wera est-ce que jour à liboso mona da film démonstration moko non mais ça maté en tout cas tout ça dans parenthèse que Munich quand même je n'ai que ça yambi eza lokwa na yambi odi le manzaka CP te salut moi c'est nzambe eza lokwa na yambi sakara de kuta eza lokwa na yambi pona yambi mutawenye mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre Roger est-ce que Pierre Roger en étant en France azalaka toujours membre effectif ya wenge musique à maison mais ou comment parce que bato bana ba doute côté wana na niveau à Pierre Roger expliquez biso na liwa kana wenge en fait problème ya Pierre Roger biso so toyebi ke mutu soki otie poto wana par exemple ende bodile bakendaki wana tomonaki ba Johnny pe bakendaki mais soki déjà mutu otie na compte ya musala po soki sa confiance wana faut ça ni ozonga ndio dit manzaka kenda voilà mais tango déjà okei okimi parce que to lo bango akima na poto kotika la tila na nega akima na poto akima na poto azaki na posa poto mais soki ngaye si on va acheter sa place dalingaki au moins na zongi na visa na ya 3 ans m'expliquer atala boye bona minute ngai même musala na nga distance je peux le faire OK même la chambre ça pas la ka mais tango yo okeye ko batamo ba ko to mona na te akomi boye ouais donc pour na ngai Pierre Roger azo asa lisusu na wenye musika maison mère te on pose des fanatiques mais asa isu communicateur te parce que même si déjà confiance même si confiance voilà on a fanatique asuki ne wana bona ba fait des fanatique a wera mais su communicateur a wera te mais il faut aller peut-être s'excuser na ba acte wana parce que ba de belé à maison mais la civique na acte wana c'est pas normal yo mukolo ba pesi ko tout monde a ndenge ba na ko finga Pierre Roger makamba poto biso to yebe pas ba Pierre et pas ba njora akomo okapi azala boye na boye kende zonga atala lobite là c'est ça peut moi la maille siko ya boye omwite ekoki pe ko nini ekenge ba wili ko mbezi chance pe na yanyama biso omoni biso ba yo poto ke ko mi Pierre Roger omoni biso ba oyo ngai en fait bato bayebaka te naza na ngai fanatique ya la bonne musique mais mutu nyonso mpe azalaka na bapréférence na ye neti ngai boye depuis mon enfance na bandoli na nayebi oyo tuwera to totanga nao na classe sur le bout de quoi les journalistes nga nazalaki mwana moke naokende répétition ya wera ensemble naokende mare na biso azalaka na sita na la samba wana mais nga na bando ozanga te fo kaka na puta bando olinga naotekelaka mare na biso mpo nga kaka na nini eza eloko moko afete ya makila par rapport ya kokima ngai wera en fait ngai soki na yo oloba bo eza peut-être nayebi quelques actualités mpe makambo ya grand arena eto eto naoki oya te mpo ke wera memanga poto ou encore barécompense ngai non mpo ngai moko yo moko oyebi ane pasi na rate voyage Canada on a sali yango na effort te que
musicien boye oh nani boye pe kala pe mosusu pe na koto kende pe arena wana Grand Paris parce que ma fanatique à maison mais rebelle de babengi ngai wana na bi parce que pas ezalaka déjà mise en charge ezali ok sala ba makamunyo so qui concert so mo to rezo penza très bien rien à voir na koki na CP na keta la concert c'est ça donc on est bateau bayaka po ba lobela mutu boye ba sa ba flatter ba flatter ka ba musicien po ba bango poto ya wote bamemeli janvier bisa janvier wana buta na lititu na valise munene abe na kwa aéroport Sao ce qui m'a fait subvenir et ba ikaka puis comment ni makambo déjà ceux qui déjà ba jouer na ba tendance moko boyeke oye na za boye aye ko la conflater ta la valider wana pe ba sa ba so baté c'est ça ba sa ba so baté j'ai les choses d'après ça il pesa ya fali maele valide ba so baté ba yebi pena on a zabo aye pour intérêt X ou Y c'est ça donc ba ya rapona bongo mais comme biso to bato moko oyo na ya kape na lobeli concert a fali bona bwalo asala ki bien bona na ya faire na lobe ba pamo nyoso to lobela makam na bango mais e ko empêcher ngate na linga we ranson e ko empêcher ngate na la fanatique ya wenye musique à maison c'est ça donc côté la pena na zakana nga vrai ozakana vrai oui ki ngambezi ba bitepe za rapidement ngunga héritier makengo na suto ko kende bien deka udi banzaka loba est-ce que to ko kende bien na oui ki ngambezi to ko kende bien to éviter passage à Winnie ki ngambezi na Gemidor TV na micro ya Aurélie Varon ba boyi na biso ba retenir ni OK abonné à Gemidor je vous love la lingi bino mingi en fait pour retenir kaka Ranson donc fait son retour au Grand Arena donc où il a déjà le 15 février 2025 en tout cas ce que moi je vais demander na ba fanatique ça musique na biso akaba wana po hier son ici concert on n'a pas besoin de ça on a besoin de soutenir Ranson c'est ça on a besoin de yoka on a besoin de division de la musique na biso ce qui nous a sali bien tout ça là pour en fait à maboko Ranson inutile boyo ça la comparaison moko 9 000 azaki pour 40 000 non et ça sale oyo producteur mu pour présenter yango et rendez-vous ezaka moko to so baba billet na biso en tout cas bana wone musique à maison mère la pesi bino mote boza vraiment epele président don na il na pesi mote siko zali Jerry Mala fondé la pesi mote les fidèles de Ranson les émissaires de Ranson a monté déjà Patrick Foussou président na pesi mote et sans oublier les défenseurs merci beaucoup monsieur le défenseur la pesi pembo te siko zali donc boza epele et la pesi mote aussi na MG Poutou Bomonza donc bato penda batana nga bien en tout cas merci beaucoup na makambo epele oyo sala ka merci pena nzambe apambolo ya mingi et puis sans oublier comment nga moko pe ce anniversaire na ye déjà Maraville en tout cas ba joyeux anniversaire na yo depuis que longue vie prospérité et pourquoi pas aussi à papa abana donc papa leki abana la peso pembo de siko zali Richard Alomba ba joyeux anniversaire Richard Alomba Aurélie Varon te salue Richard Alomba Aurélie Varon te salue donc Aurélie Varon en tout cas c'était pour moi un réel plaisir ya kozala na yo je crois bien avec Nicolas Zoya les temps et ma actualité donc on a biso aussi à chose à parler donc on va la biso merci le plaisir vraiment est pour moi Winnie Kikambezi ya ko accepter invitation na nga lelo na zo kala na micro na nga ça nous a vraiment bien mais donc le plaisir est partagé en fait les abonnés fidèles de Gemidor TV on a bino Winnie Kikambezi boyoki nenga lobby bah éclaircissement surtout boyoki Aurélie Varon je dirais abonnez-vous likez partagez ça me fera vraiment énormément plaisir merci l'équipe mobile Gemidor TV il y a Luanda il y a Poto il y a Kinshasa tout il y a toujours focus tout ça musala il y a monde musala biso bien makasi d'ici là portez-vous très bien bye bye à la prochaine. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo Gemidor la chaîne par excellence.